azaki enemi na mélodie ye kuta na pomme te mais bino oyo botikali oyo boza ti leo na groupe sans souci boamita mabe makasi question mosusu ezoya yango ezoya bombe mosusu ezoya bombe ezoya yo mpe ezoya yo mpo loba bien oyebi ko mpo loba bien lombota alobaka kati mutaka osilika lombota la sasa olobaka kumta tokabola ensemble lolenge niveau nini préparatif ya bobset ndeko na biso elodi ekomi toyebi ke dimanche tozalaki na famille tosololaki na libota famille biologique mpe tokalaki date ndenge topasaki na elekaki na bagroupe na biso mpe na média nzoto ndeko na biso mélodie ma samedi le 25 juin 2022 na ngonga ya 10h juste vendredi 24 nde kozala veye montoire oyo kosalama na espace la grâce oyo ezali na commune ya Kalamu pembeni ya Bibi Play donc comme référence la maison communale ya Kalamu en diagonale na Mogijo donc wana ezali esika wapi veye montoire kosalama yango tosengi na baartiste comédien toleka mokolo ya vendredi tozala tojoue parce que mokolo ya samedi temps ezalaka moke 1 heure du temps tozwaka temps ya kosala mwa lisano te omonaka joueur soki akufi babetaka mwa ndembo ya biso mpe lokola esengaka topreste pardon puis torekolte bavideo bapièce tomeki koconstitue mwa elema ebele bapièce oyo ndeko na biso mélodie ya joie nde avec le comité d'organisation soki tozala parfait na bango ke toprojecte bafilm ya mélodie asala na veye montoire nayebi te likanisi wato ezali malamu merci beaucoup mpe nous insistons mokolo ya samedi nde basombele suka na suka kana sombele suka nayebaka te mpo wana balobaka ezaka nini lisanga sombele suka bisanga na monoko nini kolobomboka mingwele ya bangala ti okati nde bangala baokorige sombele suka ya mini wana marie jean alobi donc eza mokolo oyo tokotala ya solo biso baartiste tokoya korendre hommage ya suka line vérité na ndeko na biso mélodie badiama tolingi ere tofandi balobamolake artiste namoni kuna glm namoni kuna nana mama sheli namoni kuna flore namoni kuna mira namoni kuna safari enatanga oyo otangai ngango te namoni kuna phénomène esobe bataki kuna président kaleb namoni kuna lewis namoni kuna ata boye zuma ekozala esengo zuma baolinga baloba gele nyonso baartiste comédien namoni toza wana epesa esengo na libota
mpe na bafanatike na biso soki bandeko na biso bazalaka mosika me baye bafuti babiye bamati avion baye po basincline badepose gerbe de fleur barendre hommage na ndeko na biso Mélodie. Là je cite la comédienne Fifi Miel. Nous avons en Europe. La délégation Istanbul a quitté déjà. Lobby, avec la Kia Bakomi, la Kokuta na Fenabiso. Merci beaucoup de mon abiso Fifi Miel. Donc, lié naé, naé pour rendre hommage à ndeko naé. C'est ça la famille. Donc, comment dire ce que vous avez à Kinshasa? Est-ce que vous avez non. Soki na bato mosusu ya libanda tout le temps baotu na programme boni kuna eza ndenge nini? Aujourd'hui, j'ai appelé l'honorable Christelle Ouama. Comment le programme? C'est parce qu'à Zagana, nous avons partagé fait de mon artiste. Nous avons eu artiste, c'est comédien, scénariste, metteur en scène, réalisateur. Bateau, non, sur la cantique, à moi, la biso, pour qu'on s'en a kamukete. Donc, esengeli tozala wana po epesa malamu ekozala mpe esengo ke ya solo baartiste ya comédien baye korendre hommage ya solo na ndeko na bango toyebesanga de fois lelo ezali réunion na biso ya suka tolingi totya makambo nyonso clair. Oui. Topesa yango eza réunion ya suka ndeko na biso azokundama mokolo ya samedi tosengi na biso nyonso toza torespecte ngonga mpona koyeleka baplace delesemi bafandi komokia na tala boye batelemisa nani esalaka bien te toyokana deya baneve tokomi koya na biso deja 10 heures mise en place terminée. Le sali levé à corps. De l'autre solo là, c'est le plan organisationnel. Ndenge koleka. Et le poso dans plus ça, malheureusement pas à maman Via. Maman Via a relevé la biso sur le plan ya Kira na yango. Parce que les attaques par uniforme avaient écarté. Tenue de l'autre, d'abord la tenue, et puis on va parler sur le plan de comportement, le début de se comporter. C'est le bateau. J'ai fait couper. oyokana deja mpona teni na biso tokolata mokolo tokomei kozwa ndeko na biso Mélodie na biche nakanisi tolataki pembe nakanisi tomonaki biso moko pembe wana ndenge esalaki mpenza bien tokoki kozwa angeli parceke tozwaki mpe mpona biso alors samedi eza mokolo tokoki kokosilisa nzoto ya ndeko na biso na mabele. Ça sera mieux tolata moi ndenge toyokanaki okola liboso ya réunion
toyokanaki tolata noir mokolo tozolisa melodi na mabele biso nyonso mwindu mama mwa teni na biso ezala vraiment teni moko très décent olati eloko moko mpona respect ya bomama mpona respect ya ndeko na biso tokokumisa landela biso teni moko eza bien etya yo à l'aise na style na yo mpe eyebisa yo moko mpe soni te ya mibale bapapa tosunga biso torespecte teni na biso ya noir soki okolata ngo ya veste o costume oyo kolata chemise eya problème te mais sauf ke ezala noir donc eloko tosekaki yango wana moto akufi aza artiste c'est vrai tobinei tolelelaka po eleleli na biso wana tokolelako vendredi na motu tokoseka tokosekisa tokolela tokokumisa nzambe tokosala nyonso oyo kokolia na minute wana mais mpona samedi ezala mokolo oyo na bandeko bakolia kolekisa biso bacomprendre oui bandeko oyo bazalaki mpenza na bayoki mpasi ya liwa ya ndeko na bango kobota bezaka esengo me kokambola ezaki alors difficile wana to difficulté wana to douleur wana tolakisa yango santi ezala bien wana nayebi te mpona nakanga maloba mingi te soki moto amoni ke noir wana ekoki kozala mpenza malamu te to mpona couleur mosusu soki moto okoki komona ke noir eza mabe bakanzambala toloba soki eza bien todopte epuis les docteurs ont déjà, c'est ton dimanche déjà, les cas ont déjà côté. Maman chérie. Les cas déjà. Maman, c'est ton lobby. ezanga ye naye lokwa pembe imagine baza na nsima yo olekisa liboko tieleka C'est bon. Non, on a ma colo faire. Voilà. Donc j'espère qu'à un moment donné, c'est aussi ça nous a donné un programme parce que moi des décalages moi au Salama, il y a un programme concernant l'air. Hein? L'air arrivé encore. Vous savez, le samedi, va sortir encore les arbres éveillés. Et là, sur le soir, c'est quand on est à voilà. Et on a vu ça, donc, on a décalé. Levé encore au samedi à 12h. C'est pas grave. C'est mieux. Donc, levé encore et au samedi à 12h. Ce que je disais, il va de patience. Donc, au samedi à midi. Parce que le lieu de Ponaki, il y a eu aussi dans d'autres avant. On va voir ça, Nini. On va ça, il va lever encore dans Bango. Niso, il place Wana. Donc, il va quitter à midi. À midi. Donc, il va lever encore. Il va ça, il y a encore, il faut à midi. Il va que, ils sont dans 12h, il va mise en place, terminé. Le coup la paix, cimetière, les hommes cicatés. Les mots, tout le monde quand même ça va. Là, on peut faire un nécropole cause la face. Le coup cimetière, les hommes, il n'y a pas de bombé. C'est bien. Donc, on a un avantage, on ne peut pas aller en place dans les donc, c'est ça. Bombé. Est-ce que la mine a fait, il paraît, nous, on va se battre moins espace. Donc c'est ça.
ça la moi espace na bango kuna. Donc juste là dans le groupe WhatsApp on fait sa précision. Un devait apport et ça là midi. Les gens sont 10 heures à 12 heures. Donc moi information de voler de ça. Il y a quoi? Information sous les autres tenir l'artiste comédien donc ebele na cimetière esika bakotia ndeko na biso na ndako na ye ya suka necropole epesaka bakutu karomira tu wana bakokunda nakoto matanga ya ndeko na biso diana tokenda necropole soki te wa bakutu bake kuna na te oyo atu ogombe ezali pembeni Gombe eza na un na deux. donc gombe ezali na un te o deux te gombe ezalaka moko tokende tozala ebele tozala bamituka babisi mpe location ekozala tomemana ti na cimetière esika wapi ndeko na biso bakotia ye na ndako ye ya suka donc c'est un peu ça. Déjà les artistes c'est les kaka hein donc soko koti kaka déjà dans ma groupe WhatsApp tu fais ça va précision là déjà les demain tu fais ça va précision là pour moi la ça va artiste va zoya pour moi la lié ndenge kendaka mon côté escalier on est à wana hein point on est à qui choisi yango wana soko le qui quelle place à Diana et on va virer la point La fumée ezaka béton. Ezaka béton. Place nini Corbia était donc moi changement de ça à la dernière minute hein mais place nde au wana donc c'est ton lingi babiso babandi aya bakosa bandeko biso toye soki toboyi yango tokoluka esika mosusu wana bakotinda bamessage tokoteka wana ok donc koto wana problème eza te bandeko mpe bareprestre pardon basannonce mpona koarranger programme ya oyo etali le vendredi vendredi lors ya veillé moyembi balelaka ye na loyembo te biso moto aza na façon na biso tolelaka biso ndeko chef aussi. Voilà. Question nanga eza par rapport ya plat des artistes. Je wana tozwaki compromis nango bien te. Est-ce que aussi compromis bien pour la place des artistes pour na tia par combo ya ndeko na biso. Donc comme on avait dit, il y aura un programme. Programme programme obima jeudi. Programme tout élaboré parce que absolu peut ça la main. De la biso mélodie à la choriste. La choriste munene na paroisse catholique. Donc na ita ça tout pendant la choriste. Les choristes voilà. Ando yemba, choriste. Madame Masala yembaka soprano alto. Yosko salama. Donc côté wana, nous avons un problème T. Donc tout ça l'espace on doit régler un peu programme dans la famille, tout ça pour venir à tout ça la vie. Donc pour moi patience, mais les programmes sur WhatsApp, tu besoin déjà un programme. À un moment donné, nous allons passer la parole pour pour remercier
des artistes et comédiens pour déjà Sans contribuer. contribuer. Bah, pourquoi pas toucher ce monde en matin? En tout cas, je vous remercie Bango. J'ai dit que ceux qui ont petit Bango, ça m'a bossani pour signaler. Après, on a la veille, on fait un Congo. La maman, mais quand vous voyez que vous êtes là, comment vous doutez? Encore au fond du cœur, au nom de votre association, nous vous remercions vraiment. Encore une fois, on a Sali pour la contribution. Et en autant que contribution, on aura un message Maoya pour vous. Merci beaucoup pour tout ça. Madame Flore Yadi. Lionel. Yo continue. Mais qui est beaucoup passe. Sephora, Aleka Embe, Omeka, Ome Apopo, Lucille Pechanga, Mama Top, Étoile, Mouille, Sila Bissam, Sandresse Kosinga, Mama Lomboto, Renate Ifoki, Nana Amelia, Mirma, Marie-Jeanne Bololé, Naomi Bolela, Dada International, Lesela, Fanny Katalea, Bibiche Clara, Mama Elenga, Caribou, Bijou la Reine, JP Massamba, Papa Mandosi, Elise Salumu, Dekos Gabana, Baba Mundita, Mama Mundiku, Janine Kalanga, Bibiche Makoma, Lewis, Bongos, Zizi Bantou, Coupe de Londres, Maman Mbouti, G6, Aïda Gladys, Ali Mampouya, Mamisa Masela, Alain Mabana, Amanda Feza, Yasmine Mikusa, Nene Botai, Belvi Kandi, Niki Kumbu, Mama Moseka, Léa Ndaya, Mati Melanga, Odin Teke, Serge Luyeye, Uchopi, Alex Zoua, Theresia, Lola Jolie, Amour, Irène Kidiafuka, Champagne Bienga, Ange Maïcha, Princesse Lula, Niki Onsoke, Nada Mastor, 7e Baga, Junior Nzambi, Mao Gifoule, Orange Emilia, Fashion, Ibutu, Jelen, Safari Nzinga, Pero Bolingola, Darlene, Soumakumba, Caroline Nikwa, Mama Bénédicte, El Kongoï, DJ, Lionel Mikobi, JR Manzete, Olivia Pekos, Ebakata, Emar Miati, Oxygène, Astrid Kapila, Mama Marie-Hélène, Laetitia Mwamba, Mimika Bongo, Kouikou Joël, Catherine Tombo, Gatsby, Mino Bisso TV, Chapelet l'artiste, Arline, Cardozo, Tite Ngange, Lovita, La Foudre, Nenette Moboto,
Shaolin, Sabrina Bosala, Tina Mbei, Hermine Bosako, Zambala, Mama Matele, Pentagon Wanda, Fanny Masuti, Mama Loso, Marceline Lokito, Papa Godet, Karine Bala, Sami Mokili, Kosi, Gita, Inana la Douce, Afiokele, Domazé, Président Massoumou, Président Delta Force, Béni Toko, Baby Donja, Bizeti, Papa Alobé, La Foudre, Acoustique, Epela, Junior Edle, Tcheto, Président Khaled, Adam Souzolo, Landine Mafuta, G6, Mireille Pembele, Charlène Benz, Président Elombe, Mireille Kiese, et puis Papa aussi. Attends la repêchage où tu as été. Attends la repêchage où tu as été. Tina Ramazani apesi sikoyo. Ah, nini? Utape munoko. Ah, image Mira. Mira pesa mbongo. Bruno mtapesa Mira, d'abord la chaîne c'est bien ensemble. Parce que la scène, bateau on a la chaîne pour la continuer au temps de structure. Oui. Biso TV, Belle Vie TV, à part les comédiens sont dans la chaîne, oui, va continuer, hein, va comédien, oui. Mira, oui, Biso TV avec Bruno a donné, mais lorsque M. Bruno avait donné, alors on a fait si peu on a Mira, Mira zana Yves Ipan, Mira yo zana Yves Ipan, oh non, Mira yo zana Yves Ipan, tu vas avec ça ou? Sois sérieux. Yo zana Yves Ipan, tu vas avec ça ou? Ami Sambongo. Yo zana Yves Ipan. Exacté. Bongo titre ezaka yo. Merci. Ok. Voilà. Là, maman a mis son. Attends. Voilà. Merci beaucoup. Là, c'était le comité d'organisation va remercier Makassi, l'artiste et comédien Oyo va contribuer on a appiété l'obsèque de Ronaldo. Net Olobaki, biso moko d'abord. Tout le Boko, on va commettre de Ronaldo. D'abord, biso moko d'abord. On a dignité dans biso. Yango. Donc, on s'allie. Merci beaucoup. Mira Pessi, il y a hier, mais la politique qui va bien, il y a bon balai. Responsable oyo batika bango mpe bagouverner bagroupe bapesi yango wana ça c'était une manière de remercier s'il vous plaît
remercier bandeko nyonso batiaki maboko na bango na poche mpona likambo etali cotisation ya aide ya baartiste. Merci. Est-ce que esili tu ezocontinue? Mama vi amisalisa bato bapesi. Mama esili tu ezocontinue? liste econtinue contribution mpe ezocontinue na moto oyo nano acontinue te eza nano trop tard te parce que nde toza boye lelo toza mardi makambo eza samedi eza vendredi samedi donc mbongo na yo batuka eza na mona otard te yaka na mbongo na yo yaka acontinue mbongo na oyo tosala eloko tozocontinue pena matanga nde tozala oyo eza matanga yo moto oza nano keo na ndako vandi nanu mbongo nde ekomeli biso te mbeko tozocontinue koloba ke mbila etelaka na porte nyonso yaka la Donc j'espère les jeudis de Bretagne la liste à tout. Parce que nous avons besoin de la classification, donc ma côté de l'autre mais côté où peut-être flou. Vous avez ozotanga toka moto bapesi moto apesi me montako kotanga te mpona nini jour à suka On posait une question. C'est là la réponse. Bon, tozali au-dessus ya baartiste comédien nyonso te. ezaka comité baninga bon bino bozala na comité ya organisation tosololaki entre biso ate bino totangaka baliste babi nono soko ozali na bagroupe na biso whatsapp ya artiste liste ezali kombo na montant mais entre biso awa na réunion babi nono soki ete ono remercie kotanga bato lorsque ya les médias totanga kaka bakombo bamontant te pourquoi on avait dit muta contribuer kobanda $20 ti likolo na ndenge bozwi na ye tokoyi tofrustre baninga mosusu moto mosu akopesa $20 me nyonso azali nango yango wana moto mosu apesi 100 azali na 1 million tolakisa te ndeko yo pesi moke non à la télé on remercie tout le monde s'il vous plaît yo olingi totanga te otali na whatsapp na biso ndenge opesi mbongo boye okoti sikoti ndenge ope mbongo donc c'est-à-dire quoi na groupe kasi balobi te voilà les artistes comme les muscles bazali bayebi montant nyonso ocalcule eloko moko tobozalaka mira oyo nde bosimbi bo eza batelevizio eza batelevizio e bato nyonso to bayebi ke bato baosimba mbongo eza sila na flor donc totala monta olingi nazwa kachi na se yo moto otikala okanga mbai na ngai mpona tokoloba topesa rapport topi ya rapport ya monta kozala presse la rapport ozala whatsapp oyeba monta yo toluka polémique écoute d'abord passion ebimi écoute d'abord wana mosala ozosala wana siko écoute to ekesi lobie polémique jamon ndenge ndeko na vi ya lobi po eza télévision eza bafute po toleka tozwi 1000 millions yobi mitema bato yoka topesi pas journaliste na retire makambo na ngai nalobi papa journaliste jamais ata mokolo moko boye makambo esili topesa comédie merci toloba tozwaki 1 million tokoloba yango te po tolobi na yo ntango bazwi nkombo na yo kota na whatsapp oyeba eza na bato bazotala simango osali biso kalikini kosombaki gram kosombaki baga kosombaki chaussette wana sikoyo etikali wa kotongi bimeme oboye ozomona ndeka ndeka televizio botokoloba monta te. Voilà, ça a été clair. Dans ma groupe, tout est clair. Hein? La contribution de comédiens, par exemple, comme Congo, na montant, totalité et Yébani. À la fin, avec la défense, nous sommes comédiens, Sali, il y aura
à la fin, il y aura un rapport. Et nous avons autant. Nous allons oyo. Donc, ceux qui nous ont sali qui détiennent à $100. Il y a matin, nous avons de détiennent en poche. On a besoin de tiki, moana. Ceux qui ont moana, c'est comme ça les comédiens font. Là, vous m'avez maquillé, maman, vous avez la mikolo. Mais elle est tigane, là-bas, oyo bouquet, il y a ça y est, on a carré par la c'est comme ça. Merci d'avoir parti ce comédien Nyonso. Il y a Kinshasa et la diaspora. La diaspora, on a monnaie dans la pays Afrique, Angola, Afrique d'ici, partout. États-Unis, Amérique, Europe, Asie. Nyonso, on va continuer. On va continuer. Zambé, c'est ça la famille. Pour la qui si vraiment force mort dans la tête. C'est une première comédie moi pour Banda pour rapatrier les autres naïfs. Pour rapatrier pour un sentiment qui va pour la mise à comédie. Parce que t'as dit souhait la famille biologique naïe. Et ça une réunion hein. Et ça qui n'a Malili responsable de la famille de la donation de Mélodie. Un corps et un habit à la taille d'un drapeau. Accueilli à Yambi ambassadeur. Merci papa. Ambassadeur à Talier. Merci. Kendeko Yamba. Elombe. C'était déjà un grand message. Elombe représentait les artistes canadiens. Donc, Kendeko Yamba ni Elombe. Kendeko remercier Elombe. Il y a Kendeko remercier Yo. Kendeko remercier Domazé. Et nous remercier Safari, et nous remercier les gens n'ont pas comme ça pour ça qu'on fait ça à Ezali, mais aujourd'hui Ezali, il y a pas de merci, la volonté merci beaucoup, merci de mon la détermination, de mon ami Tcheko. Ah oui, il est malade, notre frère Tcheko, ça se convalescent. Moi j'étais allé à l'hôpital pour Azalaki na Kimbanseke, na Avenue Tembo. Na Komagiti, pour l'hôpital, c'était déjà la joie. Là, ma minganga ba omo nangai, basepelite, pour naza beauté, naza boga, pour naza kitoko. La beauté y est, oui. La beauté est allée. Basepeli d'abord on a otali ndeko na bango. Babuli ndeko ni artiste comédien osali otala ye. Babia ça pe na batu na ye. Ça galuma le fundu ça dit madame. Même elle a commis na libota na ndako. Que ça soit la famille. Azaki convalescent mais en moninga mbalma wazuda courage à koloba. To sololi makambo ebele. J'ai des recommandations. C'est une peine à artiste comédien. On a vu ça dans Kauka, dans Belladone. Son numéro tout ça dans le convalescent. Ensuite, Bonga, au Leki. Aux ans, moi, quelque chose. Ah, moi, Miliki, Mémé Laye. Aux ans, de Konayo, chez Komatondo. C'est ton frère, Azaya Bisso. Il m'a dit, en tout cas, n'a s'adhéré pour la carte d'association. Et ça qui est ma ligne dans notre Gabi Nord. Là, il TPC en Kitagaga. Et ça, lorsqu'on est comédien, c'est la corporation qui est touchée. Il y a quand même, hein, on va voir. Parce qu'Azara est actif. On a un message. Voilà, fait ça qui n'a indi sawana et on a passé comédien de on a autre Tcheko est malade. Ça convalescent à Mimi hôpital Sikoyo mais par ça la tia fandi nan les cas tout ça. Alors oui, on a na kokisi montagne bosengité elembo na boyi cotisation na e. Abi na mu Congo, Mélodie za inde kunangai, bazaki mutu nangai na cha elembo na boyi. C'est sa grande sœur David Papa aussi. Je vois le gars qui moi ici c'est mal. Alors il y a pas qui Congo pour flatter Kagara, na na boy. Mais na zui na be.
après si maman vit à Ebengonaye. C'est comme ça. Nous devons se soutenir biso na biso. Donc, vous avez un message de Kamotali pour solution Yangwana. Donc, jusque là, artiste et comédien, pour remercier tous les organisateurs de biso, Baya Jano, Sinan, assistant ça, Baya Willy Gomito, Baya Isson, Bina Filé. Donc, Batouana. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça me soucie encore. Mais ça, c'est un million de. Soit avec la condoléance. Et ça, les binous. Bien. Je remercie également l'ambassadeur de Bisso, Christophe Moussoumou. À un moment donné, on sait qu'on va devoir presse. Bacha offre sur la même campagne Bisso. Un médiateur planifié. Comme ça, tu as de la minute na souka. Donc, ça, c'est un peu beaucoup de technique. Donc, on l'a fait, moi, on a fait la carte.